Yanina témoigner Nzambe asainga mamba minene. Asainga mamba minene na bana ngai. Moi na ngai jeune fille na nga abandaki kosala ba crise. Ba crise mon crise d'estomac et bandaki na 2016. 2016. Na kutena na pasteur moi la de la ngai aza apôtre longtemps na komonike. Pasteur wana soka ya bondelie bona bo solution et puis ça m'a été. Donc moi na asala ka crise mingi na l'école. Pour moi soka sali crise alors on va en hôpital. Soka pese qui c'est estomac ba jour. Asa jeune fille na nga bo Bélange, moi comme les précieux. Bélange na précis boyana. Alléluia, bana Nzambe. Nani mokozi? Tano bana kitoko. Choba malade ya kili. C'est normal. Mercredi mon frère Nzamba benga na sœur Aziza. Nzamba tali singa moi no mwasi. Tala ka okoti moi no na kibota no na kibolenge. Moi na salitrice à qui bela. Nzamba singa akufi jamais. Wana apporte nga di jamais apporte. Nga na simba kiske na ba moi na moko ta za sacrifice à bando. Amen. Zo. Mais pour remarquer, dans la racisme crise ni palpitation wana te. Na simba lobo ka papa, et donc comment tu na kola la bolili et moi la sisi mutina bondi na ndenge ça na ngafuna pour rapport. Ni na ko la kimia. Kimia ikota na zoto. Moi na ngabe banda papa na papa bondi la pona ye. Asa la crise na janvier. Si lelo, alors ka isomate, asa la crise ke elo côté. Est-ce que kometa maboko pona? Bae kwa ta kwa panda papa ya papa bona lemba kangish. Bae kwa ta kia mobile. Tamba tik ba moi ya moi ça. Ba ta ke. Akomi malade bae ko malade. Na yemi ko yakile. Mwana kokolo batako tambola asa moriba. Oh là là. Mwana ba fièvre na yeke na mwana hôpital sans papa. Na bengi mo sa na Nzambe wana kaka. Bengi si yaka bona ba eko yana abongeli ko na mwana oti mwana na esprit de moi ba tie kwa awa a déclarer si mwana changer zaki. Na normal. Papa eko ya papa sali kuya na molai ke le côté. Pona opesi même ba ki 105 300 ya mwana osanda ka. Papa bongeli ko na mwana a ici a olia kaka lelo. A tambolelo mwana zati abengani molimo akufa. Et papa da kisa moko na kuna gaya kina tiswana. Na kitina mwana tamboli ye moko. Ye moko aliye sina lelo. Tina lelo. Qui relègue c'est continent bateau ba combattre ba. Alléluia ba. Bateau yo. Ko ba combattre ba. Ba combattre ba ko kamandi ko bela ba. Ba ko kan ba bolele. La malade sonja li ba ko. Ba kan si ba le deli. Ba kan si ba le deli. Bonjour ba répondre ba na. Eh Yesu. Ba ko bika bonga laisse ba ngotika ba ngo eza ke bandi. Et si ba moni ke no mtu wana bona lo sambe za mama ba. Ba ba takinga ba ko ke pesa. Wow. Pesa ngoma kwa kile ngasipo ka awa. Na kuma kwa mikusa na tali ya hotel ngoma kwa kile ngapesa liboso. Na tali ngoma bisete ngoma eza mpesa. Et banjo kitama mo mukile mikusa ngabi jamais na sala acte de la foi. Na benga papa ti. Huile d'olive au kala o ko bonde la pona yo. Et comme huile d'onction. So na bonde la na pa ko na mona butu. Oi bande ma ko bilebele. Na banjo imanje mo papa imanje mana amuta sikane na ngote je boeba. Obukeli na etuba na kula. Na yebika ko ba sana yeba na banda mwana. Bilimbo mabe. Ayebi na yebi ngona zia ngona di Seigneur. Ola kisa kinga iba ange l'église wana. So ki vraiment mo sel na waza mo sali na yo. Ona yeba ga mo sel. Na boko benga ina ndi pese oyo. Eli ko tikata transfer. Na zina pa ko. Fiancé na ngai aza pe pasteur. Na yebisi nga bita bulo ya bonje, na yebisi nga aza kamta temba ma permettant na ya ka awa. Donc on s'en maloba na beso na témoigner que même Satan aussi. Donne-moi la force d'avancer. Jamais reculer. Force d'aller. Jamais retourner. Donne-moi la force d'avancer. Vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci de nous faire confiance sur cette chaîne. Comme je dis toujours, il y a une tendance, nous avons adopté cette tendance. Alors, la nouvelle tendance est la plus de 244 000 abonnés. Nous vous demandons de vous abonner alors très massivement sur cette chaîne pour avoir de belles émissions. Ndegeto Salara Awawa, Ndetoroba Kaka, Kozana Basala Nzambe, il y a Solo. Oba Tony Samina Molimo Mosanto Makasi Oba Zosala été biso tozaka édifié na bino obolandara na biso pende tozana ba on a plateau et ça la réalité Nzamba s'est manifesté kasi na biso émission lelo toza osala les émissions moko plus témoignage dans les amis pratique théorie et belleté
au moins à 20 minutes il y a un témoignage kaka lelo ya mona o nzamba sali kati ya vie ya bato. Donc yango mingi to kolobela et puis nous allons continuer na thème na biso o to na kolobela sur ton version papa. La délivrance des familles, excusez-moi, la délivrance des familles. Tu le qui déjà famille pauvre. Famille pauvre. Le lot siko tu la famille cimetière. Tu la famille cimetière na famille. Oui, famille stérile. Na famille cimetière na famille stérile. Famille cimetière na famille stérile. Il y a un autre simba na mokolelo. Déjà tant tolo babouebi invité na nga autozan mokolelo. C'est l'évêque général. Je suis le Kambakou. Un évêque. Brad. Ça c'est une provocation. On peut s'en charger ça ngate. Et ça, lokola ngana zana ngai nini voiture aux yeux que donc même ma voiture. La personne au bout était ngana zo présenter yonde. Évêque général, je suis le Kambakounz. Oyo azaku Kamba. C'était juste pour rigoler, mettre un peu l'ambiance dans notre émission. C'est le frère, l'évangéliste, le prophète. Je suis le Kambakounz. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour frère Brad. Bien que Nazan Nangai évêque charge wana évêque pour Nangai et ça lokola aujourd'hui donc au tiango voiture même. Et c'est voilà. Mais ce que benga frère Josué et ça lokola aujourd'hui donc au tie pakebo masu ya minene na ya c'est même. Et sentir le côté. Et OK nangoti na suka au tie ba contenir combien na o même ngoti na suka parce que je suis simple frère, simple évangéliste. Et s'il faut prophète, ou bien yo, voilà. Mais évêque, t'es chargé pour n'anga ezala boulot. Bonne santé papa. Santé physique, morale, spirituelle, correct. Amen. Même en tout cas, par la grâce de Dieu, toujours voulu sur les pas de Jésus. Amen. Adresse nabiso parce que toi tu n'as mingi côté adresse. Adresse tozali na avenue Capella numéro 16. Avenue Capella numéro 16, combine à Kalam. Ok. Capella kende sangungula Capella ngula avenue ana ya munene. Avenue Capella Kabuli yolo nord na yolo sud. Mais biso toza yolo nord. Capella en face na Wenze, en face na Maître Toro. Ah, il y a place à Makelele wana te. Te côté Makelele te, oyeka côté Wenze. En face. Voilà. Au moins na lupango batia panneau ya Paris Foot. OK. Biso toza na calme ya likolo na étage, Paris Foot ezana se. Référence chambre froide de Maman Zozo. Ah d'accord. Parce qu'il y a des colo lupango. Ah, il y a des colo lupango. Ouais, Maman Zozo. Voilà. Ah, maman moko bien tikanza mapambo la Maman Zozo biscuit. Amen. Amen. Ah, il y a ça bien. Ah, ça bien, puis ça semble la makasi et puis il y a bang ensemble. OK. Donc aux yeux bien place à Bitumbate. Ah oui oui. Le voilà, place aux zara la ngaba. Kula. Kula zara somo. Tala na biboui. Soko toute histoire ya ngaba wana na kipata numéro 24. Lupango wana ezalaka lupango babenga keke. Lupango cimetière. Oh. De ma famille cimetière au Pénin. Mais oui, les allois, landana Joe Mystique à Koufa, nini tout, ainsi de suite, plusieurs personnes. Mais biso, to comment on a isa lupango yebani même na gouvernement qui place wana, isa station, topé dépôt, topé ici ka ya ba drogue, ba italien, ba escroc, ba nyo surtout ndewan. Ya Kinshasa. Même na yibi lo côté mususu. Ce qui a côté wana, même soda zolande so à côté na a ozo isouté. Wana za deuxième monde. Ce qui troisième monde na kolo. Donc muto yibi soda zolande o moni kaninga côté. Soda tu na yo muto yibi. O moni muto moka leki wa yibi bo habiter azate. Ah wa. To moni était il fait la douceur côté assis. Mais yem dano la. Yem muto a olanda yo. O côté wana pes policier a bulunga ni vertige. A tu na yo. Muto moko ya muyibi ya côté wa habiter. À côté il fait la douceur côté asima. Pe obimi le pas on peut tiner le paysan asima obimi tiner l'obimi a venir bandundu allez OK na yo ici. Donc quel est le ben ya dia on a ya amona. Voilà. Talaka to ekokota. Hein, to sali contrat et puis bon to ya pona to pambo la place sur avant to bana kilt. To yena ba intercesseur ngamoko mutuna okamba. To zo na zoti na nzembo pa na oki mabele so sala kuku nabi bakunda bakisia wana mulangi. Biso to timola kate. Ou to neutraliser ou ezobima yango moko. OK. Quand na louange toujours et ça le coucou ebimi. Mulangi awa ebimi na bakisi. Na binyo so ya mabeza na lupango ebebi. Bozo bobwa kanguna mama ya kala mwana. Baki bwa ka isili. Et c'est comme ça que tu as possession.
Donc, qui part à 24, totika sangokona. Bana qui part à bamiyi, et si là, le pan on comment bien tout, et si là, nini, bano bazaba miyi, ba italien, ba bongo la mitema, bazaba modérateur, ba sécurité nanga, ba nini. Oh, voilà. Lelo, nous te l'oublie papa, avant tout simba, famille cimetière, famille stérile. Ah. En tout cas, tu vas excuser parce que c'est une journée à témoignage. Ok. Ça le lot au sale. Nous te l'annonce témoignage à Liboso. Ah. Témoignage les amours laïbo la n'avons pas na boké binios. Les a famille mobimba. Les a témoignage à Mutumoko. Témoignage les a maman aza na kichasa na commune na Lemba. Na Lemba foi. Na Lemba foi. Et banino na maman yi moko na ndako. Alandi papa na TV. Quand ndenge to sala prière à souka. Boké ba na prière à souka to sala a. Même biso moko to bénéficiaire nango. Bani la prière, il y a yé maman azu pour mon bel azapé pasteur, azapé médecin. Médecin. Et bandi na yé et qui ti na bana. Ti na diplôme d'état. Oui. Tout la nanon le puis on se retrouve tout juste après. Comment on a Sœur Aziza? Sœur Aziza. Na bandi na lemba super. Ah, sikoyo obana lemba super olingo témoigner ça. Ça il répond à maman Aziza. Na nina témoigner nzambe asainga mamba minene. Ah. Asenga mamba minene na bana ngai. Ah. Na bana ngai na ina bango. Ba ngisa mena malade. Na ngai papa na télévision na abandaki côté na télévision émission mo des témoins qui parlent. Ah, na canal qui. Et d'ailleurs dimanche na notre église na fongoli ka TV na Hollanda papa. Tellement dans la confiance ça va faire na nzambe bomba le ba TV parce que ya solo ba eba na te. Ya lokuta pe ba eba na te. Sikoyo tant de la dit papa motema na ke banjo pe tamba on ba peut-être que 2 minutes balobi ate en 2 minutes et puis après la pona bana nzambe. Na na problème mona motema et yoranganga makasuna lali et que na susu muti fo motema no betanga mbamba na ko ba pe molide. Il faut na fungola porte na zo mo pe pa libanda. Papa chai logo konyeka abona. Na kusani pembe na télévision na fukami na zi logo na ngana tiebe tout na logo ka papa. Na banjo déclarer amen. Amen na kangi pe na kena ngapi. Na banda ko kolanda na ngapi angobi. Moi na nga jeune fille na nga abanda ki ko sala batrice. Batrice mon actrice d'instrument et banda ke na 2016. 2016. Na kutena na pasteur moi la delangai aza apôtre longtemps na communiquer. Pasteur wana soka ya bondelie bona bo mes solutions et puis ça m'a été. Donc moi na asala ka crise mingi na l'école. Pour moi soka sali crise alors mutaka na hôpital. Soka pese ki c'est stomac banjo. Asa jeune fille na ngana bo Bélange moko comme les précieux. Bélange na précieux boyana. Alléluia bana Nzambe. Nani mokozi? Yes. Tano bana kitoko. Choba maladi ya kili. Est-ce normal? Zamba ko pesa kinya loba amen. Amen. Bana mama, botele mapembe na mama. Et pour un mercredi, donc na papa na TV dimanche, mercredi mo sana nzamba benga na Sœur Aziza. Nzamba tali singa mwa na mwasi, tala ka okoti mwa na kibota na kibolenge. Moi, je suis salitrice à qui est là. Je suis jamais. Je jamais apporté. Je suis sacrifice à Bando. Amen. Donc, il y a un pasteur. Quand papa fait un numéro d'adresse, na commis numéro, il y a bengaye. Na bengi pe papa ya mbi aisika le bana kasi na volant. Papa ya mbi apé singa grâce ya bina ko kana mona mwana wana. Ko ya vendredi to ko ti pe prière. Donc, prière ici, papa, tu m'as pas dit que les derniers qui a découragé ma maman. Il y a frère Moïse et frère Moïse. Frère Moïse, moi. Il y a un bassin dans le bazar, on a habité. N'a pas été pour bazar, on est là, mais père a père. Tellement que ça y est rendez-vous, il faut pas en aller. Il y a beaucoup de temps. Comme on a posé à papa, il y a qu'à samedi, oh là là. Donc, on a dit que on a bota mana comme à côté. Pas comme à côté, si tu as oublié que on a moutou. Na pungi na ela bien si moi na moi na isinga maman na kufa te na bo kufa te. Tu es koya awa. Tu es samedi. Bolala. Donc tu es kolala. Dimanche pour na tamta liboso. Donc tu es kolala si bonga lo binzambe. Il faut taisanga ceux qui montent na nzambo aza solo. Nga te mana tamta tembe kuna eba. To bane kondela awa. Tozali to 5 siècles wana to wa kondela awa. Na simbi mwana ngabo to prier, to prier. Comment les na pour ma mariage, to prier na moni voiture.
La moni voiture à rouge va décorer en gros sous forme de mariage. Et lui même 3 fois. Et puis il part par le fond l'unité, c'est la sous 3 fois. Oh les amis. Après tout on doit continuer à prier, nous avons été avec un ange. Là il faut un ange avec un chérubin. La moni mon corps a tiré une awa. Mon corps a moni a tiré une awa. Ma papa n'a ici pour éjingi, il y a ça le quoi. Ma papa n'a pas éjingi le quoi à qui papa. Mon corps a moni awa. Ya mulai asindi lo kwa kipi akile ni mapapu minene na eko mona loboko kaka loboko awa ya munene do loboko ngo ekangi église tol ezingi kanje munene na église neza te loboko wana donc église mo matole koti na sia loboko wana tana ngoli bongo abi certainement vraiment nzamba azali ali ba moko prier pesi na pour force na prier le kutana papa papa ya bibiso ayisinga bana mwana za kombati para na belle famille pour avoir une étoile. Akisi biso prière à 3 jours. Na somba huile d'olive. Abonde biso mokuna mwana nga mbaya liboso a gêné. Abandi ko tema obanga ko munye so linga ko kufa te. Abandi ko prier na sana bango sika mo. Tango e sili to ye papa a déclaré ko nanga uzongi. Mais pour remarquer, dans la surprise, palpitation, on a été. Mais si mal au corps à papa, et donc on monte la colle à la molili, et moi la sous qui n'a pas de la nègre, ça la rafona pour la porte. Il y a la kimia. Moi, on a des bandages, papa, bon de la peau naïe. À la crise en janvier. Si les lots, alors à son matin, à la crise qui est l'eau côté. Est-ce qu'on met ta maman pour naïe, sans le temps dans la bonne. Alléluia. Baye kwa tatu afanda papa papa bona lemba kanji. Baye kwa tatu ya mobali. Tamba tik ba moi ya moi ça. Ba tatu. Akomi malade baye ko malade. Na emisi ko yakile. Mwana ko ko bata ko tambola asa moriba. Oh là là. Mwana ba fièvre na yake na mwana hôpital Saint Papa. Na bengi mo sana nzambe wana kaka. Bengi yaka bona baye ko yana abongeli ko na mwana oti mwana na esprit de moi ba tie kwa awa a déclarer ici. Mwana changement zaki. Asali une semaine et demie asanda kaka aliaka te alimba. Makile kisi akomi na 8% makila. Bazo ngisa makila nga lobi jamais. Mwana ko sana mama me manga ipunesiko kenena yaya papa pasteur wana. Me manga nga bitoko kende. Mwana komi kaka komi kwa motema moto. Pe kozonga mo sana nzamba ya kisinga sia aziza. Nzamba ya kisinga na kota mabongela 3 jours yo na bana. Kabika sikota. Abino kota ngeni il faut pesa action de. Kaka mosala zambo wana. Ngala abino yebisa nzamba wana baika okota bana yemo apesa action de grâce. Comment na mwana mama nyene te. Comment na rien papa. Comment na kosa la ndenge wana. Tango esili akienya ye. Vendredi ne. Yamba na soba zelano. Bon ça va inflation na ba trafic. Amen. Oyokinga. Amen. Somba ni mosala nzamba. Yo yena likam. Nano akondeli te. Mais c'est bon. C'est que ya sabi. Oui. Ngai bwana mwana awa papa tina atnaye na koma troisième personne avant na mwana. Mwana zalaki très abattu kolela la kolemba. Na petit frère Moïse abondeli ko na mai abena na papa ya na normal. Papa ko ya papa sali kuya na molai ke lo côté. Pona opesi même baki 105 300 ya mwana osandaka. Papa bondeli ko na mwana aisi aulia kaka lelo autambolelo mwana mezati abengani molimo akufa. Et papa daki sa ko nda pona gaki na tiswana. Na kitina mwana tamboli ye moko ye moko aliye tina lelo qui fait que c'est continue bateau ba combattre ba alléluia ba sambe bateau yo ba combattre ba bandi ko bela ba ba mo kan ba bo le la malade so jali ba ko ba kandi si ba le demi bonjour va répondre bana eh yesu ba komika bonga esi ba ngotika ba ngo eza ke bandi et si ba moni ke no mto na bona lo sambe za mama ba 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 kinga ba ke ngam pesa wow pesa ngo ba ke nga sipolo ka awa na kuma ka mikusa na tali yango tellement ba ke ngam pesa liboso na tali nga bisa tellement ils en pesa et ba jo kitama mo muke me mikusa nga bi jamais dans ça la acte de la foi no benga papa ti puis d'olive au kala o bonde la pona et comme huile d'onction tu na bonde la na pa ko na mona butu
Oh, il m'a pas oublié bébé. La bataille m'a dit mon papa il m'a dit moi na honte scanner na moté de boeba. Au bout de l'ina et tout ba na kula. Na yebi ka papa sana yeba ina banda mbwana. Bilingo mabe. Yebi on a vu on a dit Seigneur. On l'a dit que il va ange l'église wana. So qui vraiment mo sel na mo sel na yo. On a yeba na mo sel. Na boko benga ina dit pese oyo. Et li petit kata transfer. Na zina pako. Fiancé n'a pas eu hasard peu pasteur. Na ici nga bita bulu ya bonye ya ici nga azaka mtate ba permettant na ya ba. Alléluia. On va lire ça nani? Mais à permettre ni. Donc bita ke ya sangingo ya. Et ça ndé andini moi sina sala ni. Après que pour la ici na bando pour de la c'est une semaine avant. Et livre sans trace. Sans trace. Ni tâche mon kodon liste. Et l'ongoli n'a pas tâche papa. Bato nyonso bazana mpese. Message mes amis, ni topé bazo beli sabana. Baya pour donner ça maloba na ba ça témoigner que même Satan aussi. Alléluia. Leta na boko pona lokomo na Yesu. Malade des exaucés. Exact. Makile songi normal. Nyonso très bien. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes bête à vous bien. Alléluia, bana santé. Yo ba benga ko kolo crise. Crise ezali. Estomac, nyo. Et c'est là. Ba o bazana ti yo suko ba bela ba estomac, ba crise o lobani. Mais ka awa, donc il est bon. Ndeko tianga ko bi pa. Ah bon. Je veux dire, oui. 2 mètres 16, d'accord, pour ça, il fait 75 L'Oréal. Yasso. Le thème à beaucoup de poyo, Zamba pour sa poste à 75. Donc on dit Zamba, dès que Kakabana n'a pas témoigné. Au nom de Jésus, vous vivez une source ma commandée. Na commerce, vous soyez négocié, na commerce. Amen. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu Ayebi et si ka fournir yo autant que tu veux $35 et c'est belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite. Pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. On a évité de dire, surtout ma pasteur, Bodingo mela mela, Boyawa. Bobenga pena alendele, un numéro nae, pour Bobenga, pour Bozo loco. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Mais bah, monsieur sommelé en avant, kende obima, o mela melango. Ça a des jours, à tabater le loco. Moi, cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé. Anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Biloko. Pour Biloko, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans mon jalousie car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyopé anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Voilà de retour papa avant tout ça maman wana tokino na avant tout ça maladie tokino na diplôme d'état ya mwana avant tout banana onyoso bon 75 wana. Bon, le colo sengi, na bandika ndengo lobby, mwana, to bondeli a mona miracle, ndenga bando sala ba crise. Ok. Et puis to bondeli sili pe ba crise sili. Petit frère ne pe abela qui a commis en agoniti, bon mission hôpital, a obikate. Et puis ba yene ona ya omema. Abi a obika kasiko pa zo tambola, azo liape.
to bondeli pe si a 5 kutu biloko et puis na kozonga zongi mo kazotambola biki siko tango ba yende ko témoigner voilà est-ce que jour à témoignage parce que ba miracle c'est salama non c'est salama et c'est salama qui ndé ba vérifier tout et l'autre côté tout voilà c'est ça ba témoigner qui même jour té voilà donc ba moni et tout ba sali ba examen tout la famille mobimba ndé siko ba yé ko témoigner ba yaki na action de grâce là OK ba pesa déjà siko tango ba témoigner ndé na ina bondela pona bango mwana atémoigner asengi papa na ngina loba oui ote na likamuna loba oui papa na sengi na présenter mais na lingi nzama pesa 75%. Ngabe ambo kaka ndengo 75% au japeka 75%. Ici ba kepe va présenter les résultats pe bimi azupi kaka 75%. Azabe 75%. Siko maman maladie tungisa ki ezakini. Alobi yango na bi ke bolandi yango. Balandi yango. Maladie ya muté ya cœur et puis na ba respiration, ba palpitation donc elle souffrait du cœur et son mari c'est un médecin. On a essayé na nini simbité na ba prière et puis c'est un pasteur aussi. Voilà, yango na lobite ki mobali na zangi nguya parce que na lobaki yango pe na nini. Na ezate mobali na zangi nguya. Ezande mutu mutaza na dona ye. OK. Voilà. Alande biso ka ndenge yo zolanda et puis à prière à simbi à simpe motema pas abiki. Mais mobali a comprendre que dona yo ezali ezosala atindi pe famille mobali. Oui, andimi ke baya. Voilà, c'est ce qui a fait. Mais un prophète moi ndeko landela bango. Kasi alobiango. Que prophète na bando landela bango. Oh non, esprit de mort, c'est là, il faut pas sota, ba sala ba prière ndenge nyonso batika ko bikate. Tant pe ayepe a abisi ke oyo abika isute, yoka no a décourager. Et tant ba ya ba biki. Et puis prophète anga ye le collègue isusu abika sera boko yambaye. Abo yambaye. Zambe asali musala na ye vraiment biso pe to sali o ya biso musala OK ya biso ezali ko prier ya Zambe ezali ko bikisa amen pona ko il faut faire la part des choses parce que moi humainement na ko bikisa ta mais bon Zambe nde o ezakati nanga amen yende mutazo sala biloko yo sali no ka prière nga sali prière molimo mosantu asali musala na ye ko sala amen. Voilà, bâtiment Jangwana et puis oui, na témoignage mo kana ina zoiza azapendo ina yo. Oui, frère José. Azana Italie. Ana Italie. Ouais. José Eduardo. Ah. To ka témoignage na ye et puis to expliquer ngo tangu to yoka. Oui, papa, na tindi le témoignage. On zamba ko sala na momo na ngai. Ezalaki le 24 janvier. Na kenaki na place na prière na ko prier. Natika ki voiture na basaki na saki na ngai. Tant na siso prier na ozonga boye. Neko kuta vite en voiture et panzani ngana koti kuna ta vite panzani ba yibinga saki. Zengina ba document na ba biloko nyonso tu. Na ebesolo ko sala tina bimili banda na moni papa moka zelaki wana. Na bisi eta ba panzinga vitre. Et à droite, il y a un sac, il y a la police. La citation, on n'a pas de police, il y a une zone à lobby pour nous déposer. On a déposé Ketinangai Oyo. On a localisé papa, on a bengi papa, mais je vais yamba quitter, mais on a bengi sur nous expliquer, il y a un bangate, Zambe nanga osala. Après ça, on a des témoignages, il y a des problèmes, même problème, on a réagi, on a prier. On va partir pour prier. Et ça va être mercredi, le 24. Le 25, on a sous qu'on vous a sous place, on a tiré en voiture, on a prié qui peut les sous. Après le 26, le vendredi, on a sous prier sous. On a prié sous après on a papa. Pourquoi? Il y a 11h boy. 11h, 10h boy. On a papa. Mais ici papa, bon, nous avons beaucoup à quelque chose. Il y a un mingité, mais prier pour Nangai. Papa va prier le sous à Ibsinga. Nengo Beninga Siko, à un moment où, tant où Siko, ils ont localisé. C'est qui prière moko fort. Dans la Silici,
azwaki eloko oyo esengeli apreparaki nakenda kodepose yango place esengeli adepose yango bandeko na nga elekaki kutu 30 minutes te nabitinga nazonga kota banki nakende kosengaka mwa bakarte babiloko nyonso tout temps naokomaka kota banki oyo bata banki babengi ngai bayebisi ngai ke polisi abengi bango ke basaki na yo emonani nasepelaki fort nakoti kuna bayebi topesi nimero ba polisi parce que polisi oyo bamonaki yango ezalaki polisi mosusu bapesi nimero apres kaka ta bakomi kaka na banki ya bapolisi babengi nga bayebisi nga saki na yo na badokima biloko tu yaka kozwa na 14 heures ntango nake kozwa yango biloko tu ezalaki complet parce que na kati ya saki wana yaki badokima bapasseport baséjour na biso biloko nyonso tu ezalaki na bible tout pe akobongisa mikanda eza facilité ezobongisa lokola bamikanda lokola baséjour eza pasi mpona korécupérer yango emonana yango ezwaka batemps 7 mois mpona kotiabisa pe après tant une année c'est pas la première personne et c'est pas la première fois nga moko nano ebande pa na nga yango nazoloba kimbaka mosusu eza bonzambe to banana na yo avant tozonga na to décor nake nini wa lisolo biso na beta mosusu nake zan nakomi nabosani telefone likolo ya mesa mpona baolivre lokana zai na de telefone ntango balivre biloko siko nazwi nini biloko na telefone croyant ke nazwi mibale me moko etikali nabimi namati mpe na mutuka nakei nayokuti telefone siko bato mpe na magasin nde baza ebele naokika eloko moko na rien ngai eloko naye kobunga bongo te ndeni telefone na ngai bunga tandis que eza très important consort eya kozonga et puis naye mpe nakomi ndako kaka nazokoma ndako eba nakitisa nini boye telefone ezongi wa brad mosusu kutu batina ngai cravate na babuton machette tutu na poto kamba liboso na lata na église pe louange tutu ndenge ezala kaka quitte à soi nini ba instrument esali na tie betizali na zumbunda linga moko na beti mbunda po na beta mbunda bien pam esili na longoli te na beti mbunda ti esili na te esili ale tomati pe to clôturer esili tozongi makolo parce que wana na sombi nini te mutuka te tozongi makolo tozobeta pe masolo tititi esili wana na tokomi ndako te ntango tokota veni natala boye donc bouton manchette moko eza te moko ezali ekwe wapi donc oyeba esu te ekwe ntango nobeta mbunda ekwe na nzela soki nabondela mpona bato suni donc suis perdu nabi tokomi mpe ndako natie mpe télévision nabi ngai biloko na ngai bunga ngoi te allez nazwi mwa place nango ya babuta machette natie ka moko na miso ya mama zana nakangi natie ka likolo ya mesa ya tv tovandi mpe ngabi te eloko nangi fe ezonga buta machette na ngai ya kitoko boye ife ezonga nga koperde eloko boye te naza na infraction et pas na nzambe te je n'ai pas péché et je n'ai rien fait alors il faut y avoir moins de 15 minutes noika boye bisangai ezongi zwa fungola nabi bayi bisinga ezongi na fungola tika ba vantinga zela kasi na fungola bope ezongi na makamba bambongo bani omoni siko ibanda no epa na ngamo kimate ayebi déjà biloko monde sala maka voilà na opesa bino mbote place vous allez vous qui perdez des choses et puis vous allez consulter les marabouts, les charlatans et comme ça. Na poto kaka na poto. Plusieurs personnes aux États-Unis, na France, na Europe, babungisi mikanda, babungisi sac, abungisi local, lukiti e mona te mutako molela. Donc ça la localisation. Non, ça la localisation c'est zangai. Oui, ça la localisation. Ngai na bonde la ganenzambe. Voilà. Na bondeli na biloko wana nzamba localiser yo a localiser place biloko wana ezali ata bayiba ya kozonga ka place wana pe esalami pe boyoki ke moyibi ya buki pe Italie na Europe Italie baza répété na miyibi bango nde pena donc basala ba jeter bayibi
Et puis c'est tout. Ce que Mikanda nous se qui tout bas séjour tout passeport parce que les italien. Nous sommes tout équipés, ba carte bancaire tout équipé. Muta leli, le quoi mon amour, ngabi collé la terre. Na osambe la Zambie. Dans les 24, les 25, les 26 millions. Donc Azaï en qui m'a été collé là à déranger les sous papa. Na salata sémence. Bile comme on na sana on a maboko na otinda ndenge nini. Bon, na salaka ki ata lokola ba binga na banque yango, on atinda kana kende. Peut-être bako ndima na tinda. Nabi na on sait la prière. Tout sali prière pam. Bon, na salle prière te ya milai et ça prière mukuse mais avec autorité et sili nzamba localiser place biloko ezali emona na tuku amen na weekend. Akenda comme la banque vous Abi moins de 30 minutes. Ba bengi ya kozwa biloko na emona ni tout. Mais la police ya luka ki wana te mutu ba moni mais la police mususu voilà. Voilà pour dire que vous qui perdez des choses ici comme ailleurs, Dieu a la capacité d'opérer des miracles. Wow. Bino bato bozana désespoir, nzamba zali pona à opérer miracle. Amen. Bon, ko perdre ka biloko te mais ozo perdre pe bato. Bazo kufa, ya on to kotike famille cimetière. Voilà. Na famille stérile. Bozo kufa na ndenge sakana te. Non, c'est pas normal. Genèse chapitre 11 verset 24 à 32. Amen. To bandi yango siko. Oyoka famille cimetière na famille stérile. Ah, dès bino na famille Genèse chapitre Bobo takana passe. Au monde mobali chapitre 11. Mobali mbo stérile. Moi si stérile. Oh, mais oh les kamonini bo. Et comme la kobota donc il y a passe bobo takana sobo tout monde moko et c'est fini. Yami balé kutu na passe ou césarienne na césarienne. Genèse chapitre 11 verset 24 à 32. Amen. Wow. Abi Nachor, âgé de 29 ans, engendra un Térach. Nachor vécut après la naissance de Térach 119 ans. Et il engendra des fils et des filles. Ok, Yokasuke Bandi. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abraham. Oyoki papa Abraham, comment est-ce que Térach. Abot Abraham, Nachor, na Aran. Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abraham, Nachor et Aran. Aran engendra Lot. Oyoki? Ok. Donc, Lot a zande, moi, il y a petit frère, il y a Abraham. Voilà. Net yo petit frère, non? Moi, Yoka makambi zo le ka, elu le ka. Yoka non. Famille moko compliqué. Aran mourit en présence de Térach. Oyoki? Son père. Papa boti mwana. Oh, esengeli nde papa kufa bana baba na okunda biso nde tozali bo esengeli ba parents ba kufi biso to bandi kokunda bango mais comme il est contraire bino bokufa kaka bobotami 20 bobotami 15 bobotami 11 papa zokunda bino bakomo suspecter papa na bana pe bamoni papa suspect na quartier papa msu nini mama msu na kinga bo balinga ba boma ye nzoka sando kite ye kututé mobala kufi bana bazo kufa. Wow. Si babotami 11, batikali 3 bana. Oh, regardez de telles choses. Famille cimetière. Mais naba koko bazo kufa. Ça c'est ba yenaye 17e mairie. Poids lourd, oui. Ba yenaye maman ndokita, nabi même la maman n'est pas sorcière. Oyazo sili sabino ezali Bernard Rio. Si y a Koufat, il y a un gros nazoloba, famille cimetière. Beaucoup de Zakima, tango élément dangereux. Bernard Angopé, Azana combien? 37 ans. 37 ans. Oh! Mais famille, ici, là, ils ont candé, papa ya Bernard. Yende ndoki munene, tango asa pesa héritier. Le monde est là-bas, besoin de ça, batumsu kate. Papa sa Koufa. Nde héritier wana ondimate 37 ans ajamuke Bernard na tanga kombo na ye ya nini me akufa je me réserve ozo comprendre awa balobi ke ye arana boti mwana mais mwana kufi aboti Lot et Aran mourit en présence de Térach son père au pays de sa naissance. Continue. À Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nachor était Milka. Fille d'Aaron, père de Milka et père de Jessica. Voilà.
et Sarah étaient stériles. Soukatawan. Oyoki, famille cimetière, famille stérile. Donc, nous c'est Sangani. Nous c'est Sangani. Attends vous-même, est-ce que ça vient? Papa a tiki l'autre, a tiki Coco. Mais il y a Koufi, papa n'a tiki. Après, ce sont Abraham a beaucoup l'autre. Si Abraham n'est pas là, stérile. Stérile. Moi, c'est de famille compliquée. Famille compliquée, na compliquée, nandé au sakanate. Donc, famille cimetière, c'est que bamsou ba koufaka chaque année. Bamsou ba koufaka na maladie. Bamsou ba koufaka na catastrophe naturelle, ko ben na papa na maman na bana ba koufi. Bamataka avion crash bangunyo sobaki tamsuka mona moka atikali oh ba kendeki na ba ke inongo ba nere dindi bazalaka en famille bangunyo soto baki oh nini moko kata mbule betaki nini inondation salami ememi bangunyo soto bakufi kaka survivant kaka moko azalaki na ndako teso kinde mais finalement le abima ka bete moi tout oh non c'est très les équipes tu vois de telles choses famille cimetière. Et ce qui est dans la famille cimetière, et qu'on a physique. Oui. Mais la spirituelle famille cimetière, c'est-à-dire, bah réussir ça capé na vite bilo qu'on a bon surtout bah kunda bah chance na famille, bah zo réussir tes brad. Amen. Mbong bah kunda, mabala bah kunda, mabota bah kunda. Donc bah zo yunga na ko yunga na. Na comme na zo lobese na fingi mutu. Te. Ozo munda menze simbati. Na lobi mabe. Ozo ba mabete papa. Continue. Yo finga ngakasi. Loka ba mese no finga. Okomona makamona zoloba si mbongo no ezaka okundaka il faut aussi ça makamboyo soki te tu auras des problèmes parce que dans Exode chapitre 23 verset 25 à 26 Bible lobini Exode chapitre 23 aïe 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 Exode chapitre 23 verset 25 à 26 25 à 26 Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Amen. Il faut tout ça les Nzambe. Et il bénira votre pain et vos eaux. Akopambola même mapa na bino ya kolia biloka kolia akopambola penini na maya komela. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ah, oyoki. Nzamba kolongola même maladie. La famille Nabino. Amen. Abi, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ah, oyoki. Je remplirai le nombre de tes jours. Oyoki. Famille cimetière. Première piste, première solution. C'est-à-dire, vous servir Nzambe. Dès que je vois que moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Papa, j'ai une décision. Mais papa, vous ne pas sambe la rate. Quand on a zopé sa mouta sambe la ka, azosuka kaka ki église ici la zongi. Ah, ok. Et si mais cherche à faire quelque chose. Amen. Allez, dans l'église. Cherche à servir Dieu. Quand servir Dieu, ils ont prédicateur. Ce qui est bien matéa, ce qui est bien matéa, luko sa le lanzambe. Attends un protocole, intercession, kozata conseiller, kozata na nini. Ça la activité. Activité moko to partenaire aux autres kosunga mosala nzambe, ezala kaka te ko zanango belé. Même ki ozanango, ozo semer, ozo soutenir œuvre en nzambe. C'est que vous servir Nzambe. Mais ça, là, de tout cœur, comme mirmirete. Vous comprenez? Suivez l'évangélisation. Moutoumsou, assemblée la caméra, il y a bien un kakabatou, l'église. Yaka, okobika, yaka. Non, qui n'est pas pasteur, je suis bon de la pona. Au moins, nous sommes salana. Il y a un bateau, na poto sabongo. Ati la famille nae, ati na ndeko nae. Oui, oui. C'est ça l'évangélisation. Amen. Moutoye abiki, net si sert moko na poto. Atindi, kende kuna maladie ou kokufa. Ameki l'hôpital ici, moutapoli onyos. Aye na bondeli pone na vie ke pakola. Oya dimanche. Tokuta ne mercredi. A pakola lali ala mukaboye abiki. Ngana ozela nini dimanche pona sambe la pona ya zo la témoignage. Papa talande na biki e kauki nyos. Na oui bon ça va nzamba pambola okoya oya témoigner. Akima pe aya na mona kisite mais abiki. Voilà. Mais ndekone mtatindi. Ndekone mtatindi ki. C'est ça. Évangélisation. Osez évangéliser. Amen. Cherche à faire quelque chose. Nzamba ko éloigner maladie na vie na yo, a ko éloigner stérilité, a ko éloigner liwa au bakilo mikolo. Pa ko pambola yo. Yo lingo sambela te. Ah bon, sikoy. Ka ko chola basala nzambe. Na ba commentaire ko fin. Kasi yo zela bimisa ka ba $10,000, ba $5,000 kota ta ba nyongo. Okunda ka bibembe. Ndeko sala bien. Wow. Lucas ko bongati. Ah. Banda o benda ba faire, banda ko semer, banda ko sala nyo ici mbakate. Parce que aux autos saté. Bah verset zébélé, on essaie. On va pas ça verset tout le temps. Rite chapitre 1er,
Verset 1 à 5. Ruth chapitre 1er, verset 1 à 5. Rite. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. C'est lui et sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljan. Voilà, et Kiljan. Ils étaient Ephratiens et Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Oh là. Famille, c'est cimetière. Est-ce que maman nommée Azalina Kindoki? Elle reste avec ses Continue. Mobala Koufi, Atika ina bana nembale. Bana pe babali. Continue. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljan moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Na fini mutu. Oui, Zolo, mais ça bibliothèque. Bukangi Naomi ndoki. Est-ce que ce qui est à la histoire, voilà, ce qui est à la kawa na Kinshasa, maman Naomi balinga ba tumbanda kuna ye balinga ba bomé na mabanga. On comprend? Mobala Koufi. Est-ce que vous voyagez à Mabé? Ils ont Mabé? Kasi ba déplacer qui kapon nzala ainsi de suite mboka Congo et Simbaté comme ça au voyager pour ils ont Mabé tango yo kapé koto Congo ebongi yo kozonga ils ont Mabé tant so voyager kuna pe ojupe ba investir na mboka na yo yo kozonga ils ont Mabé mais si quoi au bango basali pe voyage mais voyage basala qui famille cimetière resta privé de ses 2 fils de son mari et de ses fils doit tikali seul. Donc maman otikala yo mokoti obotaka waiban obotaka bana 4 otikaka na moko pamba mobala kufa bana bakufa otikaka obotaka papa mais na mwasi akufa bana bakufa tande otikala privé ozalaka na mbongo bakunda famille na yo mabe bakunda bozuna yo cimetière talo tikala eloko te tilelo makambe simba te bakunda. Mais le lot kokundola, première condition, la première condition, ezalinini ko servir Nzambe de tout cœur. Deuxième condition, 2 Samuel chapitre 24. On a deuxième condition. Deuxième condition. Bofinga kasi. 2 Samuel chapitre 24. Nabani na verset bosso. Te, vanda na verset 16. Bino botanga nyonso Voilà. Mais surtout na 16. Na 16. Toko sauter petit na 25. Oyoka. Comme l'ange attendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel s'est repenti de ses mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était pris. Banana na 15 pour na 15. Combien de personnes bakufaki? Voilà. L'Éternel Israël envoya famille ensemble. Israël c'est une famille hein. Famille moko. Famille Aboti bana 12. Il y a Israël Jacob. Mais famille cimetière. Tanga. L'Éternel envoya la peste en Israël. Il y a un que batumsu bakufa na ba maladie, bamusu bakufa na ba catastrophe, bamusu bakufa na alali ala mukiti. Et ainsi de suite. Yoka. Nzamba tindi. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Brad. 70 000. Du coup, 70 000 personnes bakoufi. Wow. Tango verset 17. David envoya l'ange qui frappait parmi les peuples. L'ange. L'ange de la mort, son nom c'est l'exterminateur. Wow. Ah, oyoki sikoya. Nangina peso prière au sel la banguna na yo. Pesa papa ba tout profiter na. Pesa tout profiter. Donc, futangai. Bo futa. Monguna tala banguna mususu Brad. Papa. Nzambe a pesinga quand même moi une petite portion. Allah kisinga pe makambo. A enseigner pe ngai. Na koya mukolo mususu pona bisabino. Ndenge ni prière au sala pona contre tes adversaires. O baza penza keno. L'ange de la mort. L'ange de la mort. Oui. Soit qui a koufité au kobongate. Il faut koufa. Il faut koufa. Au moni ba égyptien ba koufaki. Amen. Pour na ba Israël baken. Il y a d'autres ennemis ba koufate.
Bazawana. Mais ngana ko tangelo na Bible. Nzamba lobi abuma bango te bazala wana. Mais ndé bozande ba frappe. Ba mono ndé go sobonga. On comprend? Na ba mususu, il faut kufa po ezala bien. Ce qu'on pona kufa. Tu continues. Verset 17. Tangana 17. Bofu tangai. Tala. Nazo est-ce que si batini mbongo pona sa l'émission? Te ata mutu mote. Siko nazo senga. Siko bino bolinga ba faux prophète. Alio $10,000, alio 5,000, alio 1,000, alio 800. Nanga mutu nazo te ya boye ofele. Rien. Vraiment. Nzamba pambola mutu nyonso ya zo pambola ngai ata muki o pambola ngai nzamba pambola. Amen. Ya kaniselo vraiment. Amen. David envoya l'ange qui frappait parmi les peuples. Oui. Dit à l'Éternel, voici, j'ai péché. OK. C'est moi qui suis 18. Ces jours-là, Gad vint auprès de David. Et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravan. Oyoki prophète ayeko bisa David. Pona liwe 4. Pona famille longwa cimetière. Pona Israël longwa famille cimetière ya 70 000 personnes na mukolo moko. Parce que ce que 2 jours, 3 jours, une année. Mais aussi là. Il y a aussi là dans la famille. Il y a un peu de kunda matile funga makate. Ndé prophète ayeko bisa non. Élève un hôtel. Un hôtel. Au quoi ton hôtel était sans otumambeka. Otumambeka. Ah voilà. Ndé ayeko sala yango. Voilà. Ben David a l'obinini. Tanga na verset 22 à 25 pour nous gagner temps. Voilà. On va signaler que temps aussi voilà. Surtout sauter pour Natawi. Aravana, voilà. Aravna, excusez-moi, dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il lui offre les sacrifices qui lui plaira. Voici le bœuf pour l'Holocauste. Aliga pese ofele, apese roi ofele. Mais David a l'obini, tanga numéro 23. 23. Aravna donna le tout au roi. Apese nyos, c'est-à-dire à ton hôtel, nabiloko tout. Et il dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Ah, continuez. Mais le roi dit à Aravna, oui. Non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Wow. Mais yo, papa, délivrer sa famille. Papa, lui et l'ongwa, tout. Attends 1000 francs. O sekinzambe mais kuna yo lati bien vilamba ya cher kabelo kako ezana mutu ya $200 hein montre na yo soki ya combien yo ndo ibi ainsi de suite tout mais oye 1000 francs oye la 1000 francs là c'est exact quoi na lisumu ya mukeza li lisumu ya munene ezali eza na Bible bato baloba bongo ngana kuko prouver bango l'Ancien comme Nouveau Testament il y a un grand péché il y a aussi un petit péché na Bible. Quand je viendrai pour parler sur les péchés, noir sur blanc. Olenga contredire verset comme ça on a eu l'émission na répondre voilà. Tiens en commentaire na ba verset na yo ke lisuma muke ezate ya munene pezate ngana ko prouver yo il y a un grand péché. Il y a un péché qui mène à la mort et il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Oyoki sikoyo. Voilà des choses a blasphémé na blasphémé il y a un péché qui mène à la mort. Na un péché qui ne mène pas à la mort. Au sumu qui me kufate au imemo na liwate. Au vivre au vivre au kelola. Est-ce que nous n'a pas péché? Non. Mais je peux expliquer les jours où Dieu me donnera l'occasion. Très bien. Appelez-moi. C'est au papa. Est-ce qu'on comprend? Aussi cité. Je ne ferai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes. Oui, je côté le côté. Au mon frère, à comprendre quelque chose. Abi papa. Et bah il binga tout menatika quand on a ça c'est mon snangai. Nzamba sunga na zamikanda papa na ko na osuka wapi. Naboko loba. Yemuka lobi. Yemuka ngasengete. Ke ko sala ta mo loko mo. Na sengete. Voilà. Ba to bongo hein? Na biso mutu moko amona miracle osakana te. Que makambo bloqué yemoko na volonté na. Oui papa. Na zoko au fond de moi, faut na pambola ponga na pambola. Donc pour ya pambola il faut fa pambola nga pona nani ya pambola. Azawa na veni kanini kamina. Oh, na tere kamina na yolono ekasi. Kimwenza kamina na coin. Na kotanga pe comme na. Sikoyo ngai bo sala. Ndi asalini apamboli ngai. Ah oui papa.
Banana na musala na suka na 4e des humanités. Nana diplôme d'état té. Mais na chance ko sala musala. Mais na sali 10 ans grade des athées. Bato bazoya ba licencié na banini bazo doubler ngai. Et ça nga passe. Na 5 ans nzamba sala miracle. Bon, ngai pe na se retrouver. Ngabi Émile, ah bon, natanga comment on Émile yo. Acte opposé. Place on se bakunda ba chance na. Na kundoli yango. Yo ba nommé. Amen papa. Et si ezaka mo ambule zo beta kutu. Ndi akei. Natango ya ki 7h du matin. Ndenga ko yana ke musala. Akomi na musala. Abandi pe musala. Toko ba 11h. DG imoka bengi. Akomi abi na nommé directeur d'exploitation. Oh, oui. Yaka. Bureau no yangoyo tout comme ça akomi directeur d'exploitation. Obi kalinga ça la crise. Et si na bureau na jipeza na chauffeur. Na biso ke a bengi nga pe no yambate. Banda obenga. Côté na Léo champion. Te na bano prier. Ah papa tika yone oza boyika la biso. Ti obi bon. Na bimileka ko bimilaka. Na butu ouf mutabimileka. Mutu ke tele bana. Obi tala yakotala makamuna. Yakotala makamuna. Omoni makamuna. Oh, yakotala. Yumo zokamo. Yakotala kindoki nao. Yaka. Ngana obi tala. Oh, tala. Na komi directeur d'exploitation. Mutu obi asiminga boy ameminga bisinga. Ayo tekino. Pastatika. Suna tomoleo na ninga mabete pardon. Nzamu na frapper ngate me esengo. Na otio na musala. Ngabe problème ezate. Agajio na musala. Abitsanga na musala. Agajio. Kasi il est directeur d'exploitation. Ah, atsanga na musala. Siko lobby na kebanda. Ah, indit. Oh. Na zongi na tipo quoi. Na zongi wenzamba gangela ngobi nani atindi yo OK sala. Oh, tia mutu. Ndenga na yoko zwa mobali ya mameve to sambelaka na ye na zwi mobali ne papa Roger na otanga na bakombo na zwi na vite ngai nzamba bwe na sala tia moto nde ba yo tia ye ale ye pe aye ko zwa pe papa pistonné ba nommé nini mokonzi chef ya ba chambre froide nyoso zana côté nini tout ya wesala ke aye ko zwa même mbonga somba lupango ba ni tout wow donc nabi aussi comprendre nzamba pambola yo. Parce que yo lingaka kofinga ngai. Eloko ezo kale yo ezani ni oyebi ko pesa nzambe te. OK. Mais oyebi ko pesa basi. O mususu kutu yobo pesa ni mibali. Soki ka ozu mobali ndeko ko funi me mobali ngo pe. Komela ba malonga te. Ya yonde bata théâtre, ba ambiance nde osalaka. Tala siko ningo kom. Voilà les temps favorables. J'ai beaucoup à dire. Famille cimetière na famille stérile. Dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 1er. Verset 5 à 7. Témoignage. Aïe 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 aïe. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, oui. Je suis en colère, très en colère. Luc chapitre 1er. Colère sainte. Verset combien? Verset 5. Luc 1er, verset 5 à 7. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, s'appelait Élisabeth. Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu. Élisabeth était juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient descendants à Aaron, Élisabeth. Aaron peut la Bible, Moïse. Petit frère Aaron, non? C'est quoi Élisabeth? Ndé koko na bango. Famille à bongo. Stérilité ça. Hein? Famille à bongo. Et t'as la stérilité ça. Petit ba comme Mikolo. Oui. Ils étaient âgés. Yango Bible que j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un geste abandonné. Nzamba kotika yo te, afuta yo mama. Papa nzamba futa yo. Asepelisa yo na eloko wana ezo sala lisusu te. Na makambo wana ezo simba lisusu te. Na liwa ekoti na famille na bino nzamba futa yo apesa solution. Stérilité longue. Obota atana 100 ans obota. Amen. Benganga to sambela. Nzamba se elo ni ça esouté. Début congolais. Merci beaucoup d'être arrivé à la fin. Numéro de téléphone, papa.
La bateau de Swazili, tu peux aussi saté. Et s'il était? Bah, question Zali, verset Ezali. Et belé. Mais tellement tu vas des témoignages, pour ça, tu dois continuer à tout ça désert. Tout ça désert du temps. Ndé comment on a commentaire le bon. Ah oui, il y a ça brade, bon ça la gata désert du temps. Puis ça doit ça désert du temps. Ah papa. Problème ça té. Bah numéro de téléphone et puis message ni tout ça nango pour n'attendre chez église même to bah fidèle au basi du bakol. Message Ezali Bolanda nouvelle tendance Bolanda P na Josué Lokamba TV. Vous s'abonner parce que kunande toujours décortiquer nyonso malem. Et puis beaucoup on a le beaucoup ensemble. Voilà. Et message d'espoir Ezali que tant que aux anneaux vivants au père d'espoir té. Amen. Zambia ko sala kaka. Gloire à Dieu. Et ko bungi selikate Zambia osala. Voilà. Et la suki numéro nanga téléphone Ezali plus 243 89 91 055 plus 243 89 91 055 Yami Balé Ezali plus 243 9 98 17 18 54 Capella numéro 16 na commune ya Kalamu. Capella numéro 16 côté à Wenza Capella, en face à Wenza Capella au Kutananga. Lundi, mercredi na yambaka 14h et puis délivrance est à 17h à 19h30. Oui. Lundi, mercredi et vendredi culte est à 17h à 19h30 et puis dimanche. Yaka wa les alibé na bikak. Wana de grâce paye à témoignage. Vraiment. Batumsu baba ngo témoigner publiquement mais oui. Na nkuku ba témoigner. Mais tu m'as témoigné qui met au bon bien. Oh, kasi mutu pas témoigner na nkuku. Ndekone na poto mutatinda kai. Boke nene papa. Kuna bato batangi bazo salate mabalate et le côté. Ah mais non, famille stérile. Non, boité. Famille cimetière. Tango tangi ayeto bondeli. Nzoka jeune fille nanga wana atanga sana diplôme ya campus mais simba kate aluka sala tutu simba te qui mettre avocat simba te. Tu ko bondela comme bac sala test ya magistrature. Yowana. Papa nazatana nite dossier pezo ko kate ngabi yaka. Nga na bisiko tu nini zwa simba kende. On peut se moi quelque chose. Na pesiko. Oh. Mais pasteur ya kabagate azande nini. Pasteur yo kabagate pour nani. Yo va pesa. Osunga kabana tende nini. Nde ake bake ko sala test yeko to baliga baboya ye. Pour dossier ko kakite. Mais bandimi pamf azui. Et puis ba engagé lelo batindie ba pesier si petit procureur. Wow. A témoigner. En tout cas beaucoup landa na sima. Ngaza témoin oculaire ya ba pasteur bakabaka yeyo na fandi na. Ngala za kala faila ndako papa za ba tuka papa ngana zoya. Yemuka bandi koseka pena koya. Soka benga Brad. Donc ngala tamula kana papa naza ba video so bolito no lexa ngwa moko na mutu ngala papa. Toke to sali bo Brad to zi o zo o. Brad ba pambola nga zo ba pasteur ngala za témoin ya kokabana epe na lo bango na média. Eza papa o. Chemise, montre, mbongo, nyonso na téléphone ya kitoko ya bien liboso ya kitoko ozai pe na bo ya sika muta pesio papa iPhone. Tu na zo 14 Pro Max. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne. Non, on a prié pour nous. Merci. Prière à Souka ya biso wana. Na loba ki les gens à début. Tout ça l'attention à prière. Ba témoignage yango est belé. C'est toi comment tout ça la haute émission tu bon le baka ba message. En tout cas, ce qu'on croit na Nzambe. Et puis Nzamba papa je suis biamba prière on a boké binos. Pour biso surtout aura prière. Papa n'a tiqué le temps de clôturer l'émission. Merci beaucoup. Ndeko soki olingi. Omoni est obligatoire te mais est nécessaire. Si vous avez huile d'olive na yo zo yango simba na loboko moko sende simba ngai. Soko lingi ozwa mai osimbi loboko muso sali to simba ngai. Soko moni que tension malade zoki mandako na yote on voutima izana ndako o remarquer on voutima na ndako. Na recommander parce que c'est Dieu qui me dit maintenant. Amen. Na mokanda ya deroi tokokuta version Élysée liwa ekote na Jéricho et puis bato ba mela mai ezokufa bato bazokufa stérilité côté consort. Ayibo ya na plateau ya mungwa ba na mungwa. A bondeli akia na mai et puis vie ekote. Ngana sengi na bibo na sengi c'est pas tous les jours hein oui. C'est maintenant banana na salle de service na TV na salle en église mais na TV na salle. Amen. Voilà le col nzamba inspiré nga joaka mungwa osimbi
loboko mosimbi na tinganga na sambela ozwa mungu ana utie na mai amen ata au garder ndamo mais utie na mai ou asperger na ndako envoûtement ekolimo so po tie na mai ya komela omeli tension na diabète na sida ekolimo yo comprendre te gloire à Dieu maboko yango na osambela kasi Zambe nanguya Zambe a miracle ozali 3 fois saint ozana capacité ya ko sala de comme de près au nom de Jésus miracle est opéré onction Zambe lata mungu wana na kombo na Yesu onction Zambe lata mayona na kombo na Yesu onction Zambe lata mafuta wana na kombo na Yesu miracle est opéré bo sale lango bo mona miracle prière na ngaza mukuse mais sala bay fait na kombo na Yesu amen amen. Voilà, on a profité de la simbi papa pour nos onctions. Famille cimetière ici là, famille stérile ici là, amen. Ah. Voilà, merci beaucoup, on est arrivé à la fin. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. On attend vos messages et puis témoignages Nabino, dans l'émission Oyo. Tout le monde a le beau Kwanzam et la famille. Famille stérile ici là, famille cimetière ici là, Kande Papa Lobby. Au revoir.